Yaya ya solo balobaka chaque fois mawa ezali ngambu. Ozala mutema malamu mabe. Ozala mutema mabepe mabeto yebiti to kosuka wapi yaya batu baike. Ba o basala kamalamu esuke la kabango kaka mabe. Ba famille ebele to ba couple ebele okomona papa botaka te, mama botaka te, bangi ba adopté mwana batu ebele bakola po basali ba enfant adopté, ba zo bango na orphelinat moko songolo, ba yana bango bakola kasi baike ekomela bango pe mabe. Ka ya famille auto kopeta lisolo awa tokei bongo na Angola epai wapi mwana mwasi na kombo ya Melanie na mobali na kombo na Pichu. Bazalaki na bana misatu, babota bana misatu, mibali na mibali. Kasi mwasi alingaki mwana ya mwasi mwana ya mwasi ayiko yate a obligé mwana mobali na ye bakende koluka ba bébé oyo ya basi na orphelinat ba adopté. Ba zwa bébé ya mwasi na orphelinat ba ya na ye na ndaku ya nzoka bébé wana ba zwa bébé ya ndoki. Asilisi bango nyonso bana misatu na kolia bana bango mibali po atikala ye moko. Kasi comment est-ce qu'ils ont découvert que mwana oyo azalaki bongo na ndoki? Yaya yango liso to kobetela yo lelo awa. Tokende na province ya Bazuele na nzela ya Butu, précisément na territoire ya Bondo. Yaya nzela degré baby ndimelanga mboka na biso na yebite ba konzi ba komona yango to ba komona yango te. Au moment où ba ko lanzele baby mais ba futa ka péage 10 000 francs congolais ya pasi ya kosakala te makambo ya bwana mboka na biso bandeko oyo baleli. Ngi. Aso tozo mona nzela tala. Nzela o toza juste na province ya nouveau province oyo ya Babé Nyango ba ouele donc na buta pour le territoire Bondo talanzela niveau ya nzela oyo gouverneur en place ya Zali talanzela ba moto ndenge vandi ba monta bazo souffrir mais barrière soko lobi olanda barrière ko kozala ta 10 bambule zo betela batu na nzela ba barrière ta 10 péage route 10 000 francs. Affaire détournement, il y a ministre, il y a justice, moi, Mboka, Constant Moutamba. Est-ce que c'est vrai que Constant Moutamba a détourné, Bambongo Nyosto a détourné, et ça y est déjà 51 millions de dollars. Yoka Bamonta, Ndeko Oyo, a confirmé Yango. Vrai fois, il y a eu réellement détournement dans l'argent de l'indemnisation, il y a des victimes, il y a Kisangani, Oyo, Ouganda, des alliés déversés dans l'État congolais. Vrai. Vrai fort, que par trimestre, Ouganda est foutaka 65 millions de dollars et le total il y a montant sur Bafouti en 3 temps, c'est ça 195 millions de dollars. Vrai. Vrai fort, que Nambongo wana et yaka, ce qui est 65 millions de dollars, Constant Moutamba, Yemoko Ablokaka, Atinaka 48 millions, le reste, Azo Kangango. Vrai. Vrai ou faux, Nambongo nyonso Constant Moutamba détourné pour na compte ya mbongo batindaka na Uganda pour na indemniser ba victime ya Kisangani pe environ ezali au total 51 millions de dollars et non 19 millions. 51 millions de dollars, oui. Très bien. Mama oyo alembi mwana na ye na ville province ya Kinshasa, mwana akolisi mwana pasi akukisi 25 ans, mwana ole aluka vie a préféré akoma na ye kuluna. Mwana ki kuluna eleki papa mama loba lemba azui mwana ake kotika ye moko mwana na ye epa ya mbura matari ba redikele mwana wana. Mwana oyo akokende angenga to akosuka ndenge nini mama apesi mwana epa ya mbura matari mwana nga kuluna bozwa ye bo redike. Asali mabe to asali malamu. Tokosole yango awa na émission ya lelo. Chaque oyo aza mwana ngana boti na bimisi 9 mois. Aza mwana na ngai. Natindaka ye mabeke, natindaka ye koyiba te, na pasi na bisengo tozolia ti abokwami akomi na age oyo akomi nango 25 ans. Mais lelo oyo mwana oyo soki nga nazoko linga nazongise na nzela ya olinga te. Akomi kobeta mama na nga, akomi ko maltraiter nga moko, en tout cas na lembi.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya. Enfin, Merlin, vous retrouvez Menakati hôpital. Qu'est-ce qui se passait avec Merlin Merlin a déclaré que Yeba va l'évacuer, Batu va l'évacuer, Batali Motu est pareil à moi Namboka, toujours ministre, il y a justice, moi Namboka, Constant Moutamba. Moutamba, côté Makam, Oyo, quand l'évacue Batu. Ngam lobby en moté, Merlin c'est vrai ou c'est faux? Merlin à lobby. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubo zwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pe sa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutanaka chaque fois pona ko solo la makambo zali ko leka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala ngai komona ngai fiston Pelende Tate ya Sedek, soki mbali boso omona biso to sengi na oyaya yo o s'abonner. Soki o s'abonna déjà ko bosa na kate ko fina bongo ko partager. Soki o s'abonner au fini cloche ya notification pour na orataka ba programme na biso te kasi soki o sali déjà abonné ko bosa na kate ko partager. Pour rappelez-vous na partage na yonde soki lisolo ya lelo esungi yo te e koki ko sungande ko moko songolo e sikamoko Pakala. Merci à la grande équipe, au grand complet à Lelo. Namoy la caméra, c'est l'incontournable, la fille à papa Claudine Larise Pelende qui est toujours accompagnée na Winnie Larise Pelende. Bon, va coordonner ma caméra. Tokei bongo na script, le homme script, ma caméra ote koloba. Oya komi yango ezali bongo Joseph Larise Pelende, il est à la fois na script en même temps na lumière. Miguel l'autre côté à lumière ali ko coordonner makambi ya lumière na son. Tokei na régie 1 tozali bongo na Chris Larise Pelende ali ko coordonner régie na ba élément autour awa boye bien ngo déjà na régie finale to pe na coordination ezali bongo la femme à la taille d'une tige spaghetti sans courbure ni virage Mamarina Pelende. Voilà les kunyate j'ai juste que ndarandengo à la femme à la compression décapotable. Donc nous sommes au grand complet, la grande équipe est au grand complet na tongo ya lelo. Tokolemba ko rappeler te pona ba yike oyo to spéci merci longoni ya matondo batu oyo déjà basi bakoti na groupe oyo pona ko soutenir ba veuve ba orphelin na moi mukie o bandimi ko soutenir chaque mois ne se fisque ata $1 ata $2 $100 1000 on ce que soit au soutenir ba veuve na ba orphelin. Rappelez-vous tozali kaka na baka ba orphelin te kaka na baka ba veuve te même batu oyo basali na ba hôpitaux ba to visiter ba hôpital ba hôpitaux ya ba ndeko mso na ka est-ce qu'il y a $50 pour traiter, mais mbongo ezalité. Est-ce qu'il y a $300 pour traiter, mbongo ezalité. Biso, na mwa mukie, oyo nzamba sungaka, to edaka bandeko wana kasi. Biso mo to kokite, liboko moko, to musapi moko sokola ka elongite, yango to sengi secours. Yaya, tala esiko zali, o dépassaka $50, o dépassaka $5, $3, $4. $25 na makamu susu mais soko tiengo na ko soutenir ba veuve na ba orphelin. Imaginez-vous ndeko mo ndaki na problème na hôpital. $10 na yo tindi po na ndeko wana. $50 o tindi po na ndeko wana. $100 o tindi po na ndeko wana. $1 o tindi po na ndeko wana biki. Tanga ko sambela atie prière pa na yo. Ata nzamba réagit ko te. Okomona yeah, nous connaissons le secret des données. Kabela kabatu mususu o lioso mbongo wala ko de kopesa ba pasteur o pasteur di o dim sa pasteur ba osala makambi ya mabe et belé. Je ne dis pas tous les pasteurs, il y a de vrais pasteurs mais ya kanango to sunga ba veuve to sunga ba orphelin to sunga ba hôpitaux to sunga ba oyo bazangi eloko ya kolia ata awa en Afrique du Sud ata na Congo partout to sunga ba tout déjà ba mona bilili makambo ezali ko sala ma déjà. Est-ce que okomi c'est que bien benga biso au côté na groupe ya soutien ya ba veuve na ba orphelin na ba tout oyo bazangi moyen nzambe akopambola yo. Voilà. Yambo tout développé oyo moni bongo na sommaire mukolo ya lelo na tongo ya lelo mukolo ya mardi et tika to betelo lisolo oyo salami na Angola et pesi passe ya awa zali bongo na Luanda to ke na Luanda et pa wapi na yabaki ya le bandela mawa ezali ngambu. Oui, c'est vrai, on peut encore tolérer, Soki, bozana bana te, bo adopter bana, il n'y a pas de problème. Bon, ça dépend, moutouna nga vinaï. Moi, je connais même des personnes qui ont fait con, mais ils ont adopté bana, et ils ont adopté bana.
mais quand la famille oyo bango basi ba boti déjà yaya nzambe nde mutu apesaka bana soka pesi bino mibali ça va soka pesi yo basi ça va soki pas mélanger na mibali na basi ça va apesi yo pe mapasa ça va ye moko kaka kasi yo lunga okena rencontre te ka ozali nango ezali lisolo ya mama Mélanie na papa Pichu ye moko camarade ya mama Mélanie nde apesi lisolo oyo papa Fiston beta lisolo ya camarade na ngai ayebi koko beta lisolo na ye pona ete ya batu mususu na minute oyo camarade na ngai aza susu na mwana te mais nzamba sali e grâce aza na retard na koliki ya ki retard wana ekobimisa mwana comme se donne esi mama qu'est-ce qui s'est passé yaya makambu so le kala mokili oso ba beteli ozo ka lokola fiction lokola ba jeu lokola lukuta kaka soke komeli bino nde okosentir mama Mélanie na papa Pichu parce que la libala na bango libala bosembo très bien ba balana ki normal nzambe nde apesa kabana apesi bango mwana liboso mobali mwana ya mibale mobali mwana ya suka mobali ya liboso akomaki déjà na 11 ans ya mibale azalaki na 9 ans ya misatu azalaki na ba 4 ans et demi basakana bana bango quand des akata oboti mwana liboso mobali ya mibale mobali ya misatu luka boye mwasi te mobali kaka ye mama bandi ko ima abandi ko ima na ko sala ndenge nini ngaka ka bana mibali ya la vie est compliquée des fois soki nzamba pesi yo bana basi te ngaka ka bana basi na lingi mwana mobali ozwi mwana mobali te ba pesi yo mibali ote mwana mwasi finalement où allons-nous ya wana esa kabino de coloribus Angistibus non put disputandum. Les problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. L'homme est très compliqué, yaya. Maman Oyo Mélanie a proposé mon bali naïe. On dirait à ma camarade. Quand on se prend pas camarade, naïe camarade mi bali. Voilà moi ça a été. Moninga naïe oh naïe bi orphelinat moko kuna. Ba tu ba ka otika ba bébé na bango tu ba sala ba bébé. Bana ya ba catégorie tu ba sala kuna. Na monaka maman moko akada ko adopter bana kuna. Yo peso ko kende ko so peut-être bébé à moi ça ko sala ba sunga. C'est vrai Camarade ya Mélanie a memaya kuna Mélanie akina a besoin à adopter bébé à moi si batali oh bébé à moi oh bébé pour à moi ça dali awa il y a 8 mois bébé à 8 mois elle est encore bébé n'est-ce pas il y a solo to adopter ba condition dali nini ba pesi ba condition car des akara tangu Mélanie azongi ndaku a expliquer mbala papa oyo aboyaki Pichu aboyaki na habité to adopter bana pona nini Nzaba pêche sur la kitoko déjà mibali boye, on va continuer encore jeune. Peut-être au moins na 4e à cause de la moine à moisi. Ata 4e au bali, 5e à cause de la moine à moisi. En tout cas, on a la robot souté, la ligne à gâté, toi adopté comme moine à mort, toi on a 3000 balles déjà, na autre adopté à souka wana, moine en souka, ça lui a bien passé bébé à 8 mois, et comme on a moine à moisi à souka, moine à souka, à ça dit moine à moisi. Papa avait refusé, mais tellement insistance. Là, j'interpelle les mamans. Ma maman pose une insistance. Deux fois, le papa qui est le chef de la famille, oui, c'est la famille, libota, dialogue zalaka, ou a pesi idée, ou a pesi makanesi, kasi makamsusu papa abi, non, non. Kebaka na makamsusu emporté, ya okomema n'importe quoi la kati yandaku. Tala, ma bendege koute. Tellement insistance de kaki, maman Mélanie a convaincre papa, Pichu, Papa Pichu na ba Mélanie na camarade na ngwana ba memani ba kei na kati ya orphelinat wana ba boyi tout en kombi orphelinat pour eluka ba problème te na kati ya orphelinat wana ba kei ba rap ba condition surtout ba zui bébé wana ya 8 mois ba pesi bango ba na bébé na ndaku tout le monde était content là ba la ngamba bébé ye ba la ba yebi ngo te ba bébé utaka non ma boti bébé kada bébé gito ba sepeli ya ko sakalate ba sombeli ce qu'on peut acheter pour un bébé yaya okomona mutu buso a déposer bébé oh babwa ki bébé mon quelque part kuna bébé on a kufité oh balokoti bébé ah yo kaniti babwa ki bébé ndoka bébé on a peut-être apparaître en dengo wana yaya mukisa makambwa yasa quand nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes du solo monde ote ko beta oyo ndeku mama oyo akufaki na poto wana na France les couleurs qui font des feuilles de laurier à tirer na se à coussin
akufa ye 4e jour mama ka benga na kisasa na yebite ce audio ngo sele awa nenga na yo so audio na kota sana tana so audio na lo biabi ye pala ndaka loko mo ndengo wana ba esaka so kiazo citron asala so kidi na ona citron afila so kidi na mai ata so la kuse loko mo ndengo wana ba parti ye mo ka expliquer na audio wana a comprendre a boya ko sala yango sakina courage wate ba ba citron et pour là mais éthique la citron mo ou te pour là te tango la ndie misabi maman na France akufi et bon ngam na Kinshasa asala ki yango sute so to suta na suka to kotela yo audio ya mama na o kande mama o ya so expliquer bref to so ngina lisolo tango aye aye na bébé na ndaku basali nyo so sala bébé jour ya liboso deuxième jour troisième jour une semaine boye ya liboso moi la bango ya liboso ya 11 ans wana soka alali pardon azoko lota bébé azo menacer bébé a fini na kingo na tongo 11 ans mwana muke ay mama ngaso alali na lota bébé azo menacer a kanga na kingo pema bia wale za bandoto ya mwana muke abeteli yo ndoto atali su ya mona kini na butu des fois il faut se rappeler na ba mwana muke na tongo comment ça va oloti nini utai ndoto usoli mama na papa bo discerner yango mwana ozo sa mama na zota ndoto bébé azo kanga na kingo mama bazo mona yango maseki 3 fois déjà derrière moi la lobby parents occupés na été donc pour moi la comme nango habitude une semaine après kobeta lisolo ndoto wana 3 jours successifs alors kanga na kingo une semaine goki mwana 11 ans bandi malade bébé ka bana ba mwana mkaso bela ndengeni mwana mesina ko sakala mwana aofa na place moko mwana place moko malili ba kanisi lokola changement du climat mwana fièvre na butu ya ko sakala te encore malade ya na butu na butu wana ba désert ba kima na mwana na hôpital ba kocha mwana ba urgence nini kuna mwana maladie comme grave infection ya nini ya ba koma na 6h du matin mwana ya 11 ans ya mobali akati moto akufi baleli bref bakundi mwana ya 11 ans batikali na bana mibale ya mibali na oba lobutaki ya mwasi vie continue ya c'était au mois de janvier ils sont au beta yango et ça na 2024 tango to komi ezaki na mois de janvier tango to komi na mois de juin mwana oya mibale aloti ndoto ke bébé azobamba ye mabanga bébé obamba ye mabanga abambie libanga munene na mutu ayoki pasi na tongo ayebisi ba parents bayebisi baboni mwana na tongo la muki mwana saka ba courage te maman qu'est-ce qui ne va pas papa qu'est-ce qui ne va pas non je me sens pas bien qu'est-ce qui ne va pas nini non na lotaki bébé abambanga libanga abambinga libanga munene na mutu siko na soko deba mutu passe ndengo wana waya za bandoto yaya mwana loti ndota yebisi yo na tongo maman po papa okodisane te saka bandoto lo sambre po sambelité to yembaka à chaque fois lo sambre futaka ya yo sambela na yote. C'est pourquoi je vous dis chaque fois ne dormez jamais sans pour autant prier. Est-ce que comme to so saka yo pembele makambo oinosto tangu mwana lotika loto wana ya saka 3 jours successifs une semaine après mwana muté bando vimba mwana muté bandi ko vimba mwana bandi muté bandi ko vimba bakena mwana hôpital bwe na 2h du matin mwana akati motema akufi ya mibale oya 9 ans basali matanga ya bana ba okufa bwe ndenge nini mama ya ba pichu ya mobali wana abi jamais bakoko nanga ba okufa bwe qu'est-ce qui ne va pas bandenge nini et puis tango bakena ko adopter mwana wana précision et c'est là qui s'écrit à moi si na mobali ba yebisa yikutu famille à moi ça yebaki te famille wana yebaki te ba monaka non bébé bon soki mbate ba yebiki batebele alingaka te soki moi ça na zemi ba yeba ba monaki yango normal bébé pas encore pas ça bébé kaka yaya batikali na mwana moko ya mobali ya 4 ans na oyo ya mbali ya oyo ya mwasi ya 8 mois wana alaso na 8 mois te parce que abandi kopusana yaya 3 ans eleki batika na mwana moko oyo na 4 ans wana ya suka akomi na 7 ans bébé akomi na 3 ans bébé bandi kolota oyo akomi na 7 ans ya suka aloti ndoto bazo kobeta baye na bébé
nazobenga ye bébé oya mwasi pour d'abord comprendre bazobeta ba ila bébé mbala moko abaluki nguma angaba ya basolo bostobeta on dit ba fiction makambo ya solo yaya kaka soki comme na famille na bino comprendre makambo ezaka solo bébé abaluki nguma soki pe mbwa amelinga siko mwana tonga azobeta lisolo ah mama lalaki kutu bébé abaluki nyoka munene nyoka ale amelingai na kota libumu ya nyoka kuna na kata na saka na kata libumu ya nyoka étouffement ko saka ti na surtout giboye na pongi mwana ya 7 ans koloba yo parents ça discernement te oko discerner te tango asali ndengo ya esaleka à 3 jours tango asali 3 jours mwana fièvre bakena mwana hôpital. C'est ainsi que cette fois-ci Pichu papa abenga mama na bango na papa na butua mama tozala ba na hôpital mwana ya suka pardon mobile ya suka bien sûr moi hôpital nini ba pesi kombo to pia ko hôpital wana te ba parents ba ye tango ba parents ba ye kuna prière prière de simba te prière musu simba kate na ba 6h15 ba pesa na heure 6h15 mwana ya mobile oyo akufi ndenga akufa ki wana ezaki mystique na ba docteur ba comprendre ki yango te mais mwana akufa te akota ki na réanimation c'est normal abandi pe ko sola mwana sa lokola lali départ na ndenge ni wana mama ya Mélanie po famille à moi c'est yaki famille à mobile yaki webi ke soki problème ezali basanga na bango surtout qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que les gars la koko moko ya mwasi, ya mwasi akobi siko na 3 ans et demi. 3 ans et demi. Akobi na 3 ans et demi. Maman ya Mélanie na papa ya Pichu, babi non, c'est pas possible. On doit protéger bakoko na biso nani ndazo liaka biso bakoko nani osala makambo oyo bango bayebite ke mwana oya mwasi ya suka wana azali bakina ozo na orphelina bayoka na ndenge na bango bayebisi babibali na bango bake kotalisa bake koluka yaya batu mususu babana biso selaka biso ya nzambe akataka justice certaines personnes baselaka justice ya nzambe te bango bakela koluka na ndenge na bango bake koluka tangu bake koluka bapesa komba mwana ya liboso bapesa kutu komba mwana liboso te basololi mwana oyo tu okufa batangi komba ya mwana oyo akufi siko nganga wasoki pe nganga soki pe prophète mama benga bango ba prophète atali atangela bango kombo ya mwana ya liboso akufaki totanga komba ngo te atangi kombo ya deuxième mwana akufaki abi bado ba akufa mutazo bo bango eza mwana moko ya mwasi baza na yika opembeni wana mwana ya mwasi na ndenge nini mwana ya mwasi na ndenge nini te basalaki 4 basalaki 3 garçons na fille moko siko mwana oya bango sabi mwana moko ya mwasi ali wana aza mwana bango te botuna bango mwana bazwaki ye wapi boya na mama na ye awa mama bokilo na mama ya ba Mélanie basonga ba Mélanie yaka bazuna Mélanie na mobali na ye Pichu na papa ya ba Mélanie na papa ya ba Pichu famille de tous les deux parents ba kenda pa ya nani wana et pa ya to benga prophète mais comprenez que ça nganga pour moi ba kenda kuna ba bi mwana obino bozwa ki wapi. C'est ainsi que Mélanie dira la vérité. Oh mwana o to adopta ki ye oh tanga bika to adopta ki mwana oh mama ba Mélanie moko ganga bosala ki nini yoko yi mundele makambo ezaka pa mindele mama fana na onieba lo banana fana na onieba mama pa fuki oh non to bota ba misatu ya mibali tozalaki na besoin ya mwana mwasi alors ngana mona ki lokola na robota ka bana mibali ko so j'avais convaincu Pichu do mbali na ngai na orphelinat mo ezali kuna ba adoptaka bana kaka ndeza la kawana et puis oyeba orphelinat ngone nini oh camarade na ngai oh là là bozoki mwana ona orphelinat azalaki bébé ya wimo mama okoloba te biso yebeka no koko na biso botaki ya tala ba secret musu baso bombaka
donc ye mutu ale bana wana musumisa tu wana pour atikala ye moko yaya bana mususu to yakala bango na ba famille baza ba porter malheur okoyeba te yango il faut que sambelaka chaque fois yebaka yaya et on a kuti mwana balabala te na kuti mwana balabala mwana na souffrir asana ba parenté na zona ngaye na bokola ye yaya oui c'est vrai baka muso ko zo boto bokoli et ça très bien mais baka muso yaya ozu mwana na ndaka bomi yo moko okoyeba te koyeba ndeni les temps c'est les nzambe umelaka mabe c'est koti déjà ale bakumbani wana bakenda tina orphelina wana bacha chimvundu na orphelina ya kosakate famille no babengani famille obana mama kulutu bana secret panze na famille bakenda orphelina wana bacha chimvundu ba orphelina bandima babi oui mwana autre pesa kibino kutu auta ki da famille donc bazoe de 3 familles bazoe la famille à 1 mois tant que na 1 mois bazoe la famille moko boye. Après une semaine, bah y'a quelque chose wana. Bazoé na 3 familles. Bango na ki 4e famille. Nde ba y'a chose. Bah baki mwana oyo, bazo mwana éclairté. Ah, bobino boye bisa ki bisote pona nini yaya. Donc mwana wana ancho. Bozoé wapi? O mwana to zoya kana kwa moka balabala ndenge wana ono ba yesa so batika mama moko atikika mwana awa aki est-ce que mama wana yi mutu normal mutu ya mondo. Donc ba yaki na mwana na mondo oyo pasa na makamba. Tala bana musuba kwa na famille olota mwana nzela o mwana mutenkel alingine mwana te asu apesi yozu tala ba conséquences aye kolia bana nyonso tout aye kolia bana nyonso tout ya yo ozaki na bana no bien aye ko sisa bana nyonso tout wana soki ba répéter tout c'est ya nzambe umelaka alinga ko sala pena bango wana akoli atikali yebo ko ba problème na ba problème abalipe akei aboti bana to atebino trouble na kati ya famille okuma na famille boswana ka sona ka bete nani boyaki na mwana moko boy ti bazuyo mwana wana bazongisa ye bazongisa mwana wana na orphelinat wana bazongisa mwana orphelinat balekana ba prière bataba ngoma boko mais na mitu oyo Mélanie pardon atana retard déjà ba 6 mois 7 et ba 7 mois. Est-ce que akobota mwana normal? Est-ce que mwana wana ya kadia pemba atikira bango mabete 3 ans et demi na katanda kuwana asala ndenge nini? On ne sait pas. Tala lisolo ya Mélanie yangoyo bino batu bolinga ko adopter bana orphelina. Oui, c'est vrai. Ceux qui orphelins zali, on a besoin ko aider ba orphelin to bana oyo basa domini kende na orphelina kende ko aider bango. Ke ko joyer oyo na ndako na yebwe problème. Tala likamo ekomeli Mélina. Yo pesi komitala. Olota mwana balabala mutu mwa apesa mwana obokola ye visa ndenge nini. Je ne dis pas que bana nyo surtout balota balabala parce ndenge to betikal so na Mélanie est-ce que rabino ezali émission éveil à conscience fungola yo peut-être ceux qui bazaki l'esprit de prière babana ko sambela chaque fois voilà bainga ba fungola miso mais ba ko sambela raté comme le bango boy ça ka Mélina to beti solo na Angola yo temitela seconde ngwa est-ce que les solo oyo était yoté. Et son gisio mutua, ce qui était yoté partagé en gros, peut-être que sungande komoko songolo et sikamoko pakala. Voilà. Autre chose à présent, si ka trope sa yo information. Tokeyi banamoko na province ya Bazuele na République démocratique du Congo, précisément dans nzela ya Buta. Plus précisément dans territoire ya Bondo, ya degré nzela o ebebi ndimela ngai. Et puis c'est passe à consacrater et ce qui nous écœure bah tindele biso image oyo depuis Bazuele na Buta na territoire ya Bondo yaya nzela o ndenge baby bafuta ka péage ya 10 000 francs congolais. Ya pourquoi est-ce que vous volez l'argent des contribuables congolais comme ça? Bah bafuta péage na degré nzela oyo et puis c'est passe yaya bango moko baleli landa bango. Bon awa ozomona donc bande kona biso ya Kinshasa bozalaka na mwa watembe mingi. Ce tozomona nzela tala nzela o toza juste na province ya nouveau province oyo ya babenyango ba uele donc na Buta pour le territoire Bondo tala nzela niveau ya nzela oyo gouverneur en place ya Zali tala nzela ba moto ndenge vandi ba monta bazo souffrir mais barrière soko lobi olanda barrière ko kozala ta 10
bambula ezobetela bato na nzela babariere ata 10 péage route 10 000 francs ese route au péage ata bino moko bato bandeko ya Kinshasa boyebisaka nano bakonzi baosala misala nzela lokola oyo eza nzela kofuta péage route ata bino moko po bino bata Kinshasa nde bolobaka non eza ba montage lokuta tala yango oyo ngai pe mutu oyo nazoloba ngai oyo naza sur le terrain bozomona bolobe ano gouvernement biso oyo toza sur le terrain biso nyonso to biso oyo tala bato balala ba semaine nzala ba mususu ba 3 jours yango oyo yango tosali publication oyo bomeke mpe kosolola bolela biso mbongo pamba barrière moko ezozala 12 institutions police de frontière azovanda place eza limite ya frontière te katikati ya nzela azosenga 1000 francs police de frontière azata na limite ya pays te direction générale de migration DGM azosenga pe mbongo aza pe na frontière te azosenga ka ba congolais bazoleka na balabala bayoke babilanga donc misiki ya bandeko boete tala mutuka ezindi pardon boete bandeko Yaya Sango epandela ki ekomaki partout na réseaux sociaux que ministre ya justice Constant Mutamba oyo batu batiaki espoir batu bakanzaki lokola justice ya Congo échanger mais aya komona ke ezalaki mascarade nde balobi wana détournement à koti na nzela ya détournement balobi il paraît Constant Mutamba bambongo nyonso ya détourné et ça dit 51 millions de dollars et mbongo yango utaki wapi eza mbongo oyo ba Ugandais ba futaka biso pona guerre oyo salamaka entre Rwanda na Uganda la Kisangani kuna ba futaka mbongo maleba Constant Mutamba ali ko détourner yango nyonso tu wana et ça dit 51 millions de dollars yaya où allons-nous na mboka oyo ngam lobi yango te tala. Monsieur Fontaine Mangala, face à la caméra. Vrai ou faux, Ozali, député national élu Yakisangani? Vrai. Vrai ou faux, Ozali, élu député national ya Union Sacrée? Vrai. Vrai ou faux, Ozali, dans la même famille politique pour Mokonzambo Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo? Vrai. Très bien. Vrai ou faux, qu'il y a eu réellement détournement dans l'argent de l'indemnisation, il y a des victimes Yakisangani. Oyo Uganda ezali ko déverser na état congolais. Vrai. Vrai ou faux utiko lobawa que par trimestre Uganda efutaka 65 millions de dollars et le total ya montant nyonso ba futi en 3 temps c'est sali 195 millions de dollars. Vrai. Vrai ou faux utiko lobawa que na mbongo wana eyaka soka ye 65 millions de dollars Constant Mutamba yemoko ablokaka atinaka 48 millions le reste Azo Kangango. Vrai. Vrai ou faux, Nambongo nyonso Constant Mutamba détourné pour na compte ya mbongo batindaka na Uganda pour na ko indemniser ba victime ya Kisangani pe environ ezali au total 51 millions de dollars et non 19 millions. 51 millions de dollars, oui. Très bien. Vrai ou faux, utiko lobawa que structure wana ya Frivao oyo ezalaki chargé ya ko indemniser ba congolais oyo ya victime ya batrocité wana ya Uganda ezokenda okufa parce que faute interférence exagérée ya Constant Mutamba. Vrai. Vrai ou faux outi ko déposer question orale avec débat pour Constant Mutamba aya ko s'expliquer na makambo yo. Vrai. Vrai ou faux outi ko lobawa que les montants ya 19 millions eza d'ailleurs mouké. Parce qu'après l'investigation, en tant que député national élu à peuple, paye à circonscription, il y a Kisangani, Mbongo Zali 51 millions de dollars. Vrai. Asali Nangonin. Il faut aller à l'Assemblée nationale pour nous expliquer. Yo en tant que député national élu à peuple, au héros Yoki, que ministre net à justice, au Yazali, Kopé Sabatouba leçon, a détourné 51 millions de dollars. Est-ce que vous allez fier? Ya kozala député na mboka lokola wana? Oui, nazali fier kozala député pour apporter déjà parce que voilà, ne musala oyo peuple atina ki biso to sala yango oyo. Tango mokonza mboka Félix Tshisekedi akendaka libanda ya mboka. Azo représenter état congolais. Regarde oyo ba paya bazalaka nango sur
chef de l'État en matière de gestion de fonds publics. Ils allaient regard respectueux ou pas? Je pense qu'il faut faire la différence. Honorable Zela. Ouais. Alors, non, la différence ou pas la différence. Dans un niveau, il y a une équation mathématique là. Nazali na bandeli question. Tango bamonaka mokonzambo ka Félix Tshisekedi azo représenter État congolais libanda. Est-ce que bapaya bazalaka bamonaka ye comme état d'un État respectueux na fonds public ou pas? Oui, monaka ye bayebi ke mboka eza na ba problème. Est-ce que mokonzambo ka Félix Tshisekedi azali bien réputé en tant que chef de l'État na mambo etaleli usage ya fonds public ya l'État na mboka na biso? Nayebi ke mokonzi ya mboka a responsabiliser mutu na mutu la gestion ya mboka esika oye azali. Responsabiliser batu place ya azali, c'est comme ça qu'azali na lobi nazo benga en tant que garant. Na statut na ye ya garant. Est-ce qu'azali bien réputé et mboka na ye azali bien réputé en ce qui concerne la gestion des fonds publics? En tout cas, président de la République, il a répondre au président de la République à Koukou. Vous avez Mélana Noumaya, tu respectes le droit de l'homme. Mélana Noumaya. Est-ce que l'État congolais est bien réputé en ce qui concerne l'usage à fonds publics à l'État? Pour la réputation. Honorable, il faut expliquer aussi sur la réputation ces années. Excellence, Monsieur le Président de la République, en soi, parce qu'il ne faut pas prendre l'État dans sa dimension anthropologique, mais il faut prendre l'État dans sa dimension ontologique, comme je le disais. C'est qu'en soi, si nous entrons dans la dimension ontologique de l'État, c'est que vous n'êtes pas le chef de l'État. C'est une dimension, il faut monter. Donc quand nous entrons, nous atteignons la dimension ontologique de l'État. Vous n'êtes pas le chef de l'État. Vous êtes le représentant de l'État. Le vrai chef de l'État, c'est le peuple. Parce que, je le disais tantôt, dans les éléments constitutifs de l'État, dans les éléments qui cristallisent l'existentialité juridico-sociologique de l'État, les chefs de l'État n'existent pas. Donc ce n'est pas grâce à un chef de l'État qu'on a un État. Non. Mais c'est grâce à un État qu'on a un chef de l'État. Mais c'est grâce au peuple qu'on a un État. Sans peuple, il n'y a pas d'État. Mais sans chef de l'État, il peut y avoir l'État. Donc en ce moment, le vrai garant du souverainisme existentiel de l'État, c'est le peuple. Et lui, le peuple, peuvent mettre fin à la fonction du président, chef de l'État. Mais le chef de l'État n'a pas le pouvoir de mettre fin au pouvoir souverainiste d'un État, d'un peuple. Donc, à toutes les prérogatives ontologiques du pouvoir sociologique de l'État, dont le peuple est au-dessus, et comme Dieu le Père à l'Église catholique. Ces peuples se sentant dans une dilatation non expressive de la configuration de l'État, il attribue son pouvoir aux représentants. Les attributs sociologiques du pouvoir aux représentants qu'on appelle les élus, notamment les députés nationaux. Et en ce moment, sur le plan, je disais toujours ontologique, les députés sont préséants du chef de l'État quand on prend l'État dans sa configuration, dans sa dimension ontologique. Les députés, les élus du peuple, les représentants du peuple sont préséants. Et donc, Excellence, Monsieur le Président, je sens un manque de respect criant. D'abord, commençant par vous-même, vous n'avez aucun respect en ce qui concerne les représentants du peuple. Excellence, Monsieur le Président, comment vous pouvez comprendre qu'un ministre soit appelé par le Parlement et qu'il refuse de venir? C'est ce qu'on appelle crise persistante entre l'exécutif et le Parlement. Qu'est-ce qu'on appelle crise persistante?
c'est lorsque dans l'exercice de leurs attributions en tant que député, ils convoquent un membre du gouvernement pour contrôler, le membre du gouvernement refuse. En soi, comme vous êtes le chef de l'exécutif, et que ceux qui refusent sont dans vos attributions, dans vos charges, donc c'est vous qui avez refusé indirectement de répondre au Parlement. En soi, le Parlement doit décider de voter une mise en accusation contre vous. Donc ce qu'on appelle crise persistante, que l'article 165 évoque la procédure de poursuite contre le chef de l'État, c'est lorsque le gouvernement, il y a une crise entre le gouvernement et le Parlement. Et le gouvernement a pour les chefs de l'exécutif, parce que le gouvernement fait partie de l'exécutif, le gouvernement bicéphale. Et là, lorsqu'un ministre refuse de répondre au Parlement, donc le chef de l'État a refusé indirectement de répondre, et le chef de l'État, il faut voter sa mise en accusation. Vous voyez là où les gens vous amènent. Et si nous avions un Parlement, un type comme moi, si je suis président de l'Assemblée nationale, monsieur le président, ne vous en faites pas, voter mise en accusation, parce qu'il faut qu'à un certain niveau d'État, qu'on sente la respectabilité et l'honorabilité des lois de la République. Imaginez de voter mise en accusation contre le chef de l'État. Mais déjà, je ne vois pas un Parlement. Mes très chers compatriotes, nous sommes vendredi 16 mai 2025. En République démocratique du Congo, c'est déjà un jour férié, parce que le 17 mai tombe un samedi. Je viens ce matin pour vous parler des accords entre la République démocratique du Congo ainsi que les États-Unis. Pourquoi les accords stagnent? À cause des personnes qui ont été envoyées pour négocier. Le nom qui revient ici, c'est celui de Lisette Kabanga. Lisette Kabanga est un sujet canadien d'origine congolaise. Et donc, déjà, le fait qu'elle soit canadienne et qu'elle parte négocier pour la République démocratique du Congo, c'est un hic, un couac. Et dans ce rapport très confidentiel et très clair, les Américains disent très bien que la dame est impliquée dans cette escroquerie en bande organisée de plus de 70 millions au niveau de Sicomine, contrat chinois. C'est une longue histoire. Donc, je ne sais pas si le président a eu ce document. Je vais le mettre en ligne. Le travail a recommencé. Je vais le mettre en ligne pour que le président sache que lorsque nous négocions pour notre pays, on met les états d'âme de côté. Envoyer des Congolais des souches qui savent ce que veulent les Congolais. Lisette Kabanga s'est illustrée. Elle a déjà été citée dans beaucoup de rapports au niveau du département du Trésor américain. Elle est dans l'extorsion. C'est la nouvelle Kalev, la nouvelle John Numbi, la nouvelle Baramoto. Tout un service a été créé pour qu'elle soit à l'abri du besoin. Le CNC. Mais ce n'est pas toujours tout. Le CNC qui a sa première mission d'assainir. Kaka Constant Moutamba, enfin, moi Namboka, analyste politique, partisan, combattant, n'a évité combattant, mais opposant, n'a évité Pesaye Oso Pesaye. Merlin vous, tout quand Merlin vous m'a enlevé, porté disparu. Enfin, Merlin vous retrouvez. Bakouti na rata hôpital. A commis un nini. Yemo ko lobino. Bato basali mabe. Bato baye ko enlevé. Ezali Constant Moutamba, ministre de la Justice na tagi bato wana. Ezali ya solo, tout ali à lokuta. Landa Merlin vous. Ngi to permettre bino boye ba pa iwa bazali na banzi bo ko mona ye na bilili. Ndeko Marlin vous azali na bomoi akufite azana ngai longo da minute to zai na ye nde yango na ko tuna ye motuna liboso. Ndeko Marlin vous to moni yo awa na hôpital nzoto tungisi moke est-ce que bandai ko bela okendaki voyage dikamango eza nini oyo komi tsoko mona na hôpital na mokolo ya lelo dimanche. Ndeko non merci ya liboso ezali pas cité mawa na bokonzi ya IDPS ko babunda 37 ans pour la démocratie. La démocratie ce n'est pas simplement les élections, respecter les cibles électorales, mais aussi la liberté d'expression, mais aussi la liberté d'opinion, mais aussi la liberté de penser. Ne pas vouloir adhérer, ne pas adhérer à un principe où on a tout, ça dit comme une pensée unique, la partie État. Mais mingi na relancer un message na Constant Moutamba. Ce qui m'est arrivé, c'est monsieur Constant Moutamba. Moutamba Salini.
Nolenge moko azaki na jano le pepe ndengalinga sa na ngai atindi ba service na ye témoin na ngai ya liboso ezali ndeko na biso le père Kubangila azalaki ntango bato wana bayaki. Je ne peux pas citer quel service, mais c'était des services de sécurité ya mboka na biso oyo nakoloba te déjà manipulé mais qui se laisse être utilisé par Constant Mutamba, qui d'ailleurs n'arrive pas bien faire son travail. Et ndeko nono est-ce que bakangaki yo tozalaki wapi exactement pour le long tant okuta yo hôpital précision wana bakongomani bangi bayeba na lobi ke bato balayoki bato balobi na kufi bakangaki nga te bakangaki ngai te. Nazalaki na clandestinité mais bisika ya pasi ndomoni bebisinga malgré na clandestinité mais ba service ya Mutamba parce que na obenga yango le bongo et kolanda ngai partout ko kende tipa ya ba parents na ngai maman na ngai le akubela attention bato wana bakendaki ti ko menacer maman na ngai ko menacer mwasi na ngai ko menacer mwana na ngai azana 8 ans et ba service wana et déranger bato nyonso et lelo ba condition nazalaki na yango des salis que nous avons été à Malamouté. Et je ne suggère pas. Je confirme que, en d'autres termes, c'est une tentative de vouloir m'éliminer physiquement. Parce que aucun individu, président de la République soit-il, ne peut se situer dans le service à sécurité, dans la justice. D'abord, je vais ici m'adresser à Mutamba. Aïe Bakaza, ministre de la Justice, mais il n'est pas la justice. Il est ministre de la Justice, d'ailleurs, fonction qu'il assigne très mal. Liboso, ce n'est pas la première fois. Moi, je ne critique pas la personne de Mutamba. Mais pas Iwapi, ni Nyangozo poussé pour nous retirer ma conclusion que Mutamba service est-ce que on s'allie enquête? Comment on doit aboutir que ça Je l'ai dit sans peur d'être contredit. Mes services, je suis quand même à la tête d'une structure qui est un peu organisée. Mes services sont entrés dans le contact à l'intérieur comme à l'extérieur. Et la conclusion, c'est Mutamba qui avait demandé à ce que le service est joignable. Je veux dire à Mutamba, lorsque nous luttions avec les Ligue Malembe, tous les gens du mouvement citoyen, Mutamba était encore étudiant. Il n'a jamais lutté dans sa vie. Il ne connaît pas la lutte. Mutamba n'a aucune capacité de me faire reculer. Parce que ce que nous avons subi dans le passé, pour que Félix soit président, pour les élections, Mutamba ne l'a jamais subi. Parce qu'à l'époque, Mutamba d'ailleurs nous avait trahi. À la brader, dédoubler la lucha. Il n'a jamais été vrai. Toloba nini likambo ya kokamwa ya esengo tonengene ni mama oyo alembi mwana na ye mama abokoli mwana pasi na matembele mandunda madesu mabumu ya ngombe mwana na age ya muketi akomi mukolo 25 mwana oyo akomeli kuluna mama alobi na ndenge nyoso tu mwana ye koyoka te kasi mama azui mwana na ye aki kotika ye pambura matari ke mwana nga azali kuluna bopesa éducation est-ce que mama oyo asali malamu to asali mabe mama asali malamu makasi to encourager mama oyo soki ba mama babandi kotika bana bango boya kikuluna ba pesa bango discipline je crois que kuluna kosila na esaka bino chaque fois une différence entre kuluna na shege kuluna zalaka mwana ndaku ya kuluna fanda na ndaku na tongo za pana bango na butu ake musala ake kosala kuluna boko yesa ngate ke soki mwana bana kuluna boko yebate ba yebi la preuve ane bongo na kayangote soki mwana bango bakangiye famille ko ya mbangu pona ya ko libérer mwana mwana na ngai mwana tongo mwana sala kikuluna bango te mwana kataka machete yo bango te tandis que shege azali mwana oba abandonné batikiye azokola na zambe mais risque peut ali à shege plus tard akoma pe kuluna talatina oyo biso to créer plateforme oyo ya koidaka bana ya boye parce que ba shege ba ko sala bana oyo peut-être papa kufa mama kufa akeipa mama leki ba juye moi charge muke ba boake le bana ba fingi ndoki ntoka lindokite bana wana ezali bana oyo to na besoin ya kosunga bango po ba koma pe batu ba koma ba kuluna te un jour mama wasali malamu mwana ye kuluna azui akiko tika ye pambura matari apesa ye discipline
tala eshaki oyo aza mwana nga na boti na bimisi ye 9 mois aza mwana na ngai natindaka ye mabe te natindaka ye koyiba te na pasi na bisengo tozolia ti abokwami akomi na age oyo akomi nango 25 ans me lelo oyo mwana oyo soki nga nazokolinga nazongise na nzela ya olinga te akomi kobeta mama na nga akomi komaltraite nga moko antuka nalembi balobi babotaka mwana po edike na munoko bato baza nango ya lingi munoko edike ye te ya edike nga na makofi na lolenge wana antuka na okoka te lokola leta alobake soki mwana na yo azoniokola yo azoniokola oyo akotikela biso ye napesi leta azwa ye aedike ye soki abongisi ye azongiseli ngai ye bomoni boyoki mama na ye ndenge asexprime babotola donc akomi komaltraite mama na ye mama oyo aboti 9 mois tuko mama kokai mpe kokanga makolo kufi okomi obeta na koko oyo aza mama leki na nga mama komi olongolo bilamba yo donc vi na yo ifo ko efukama tosala baventure te oza na jeune 25 ans oza mokie botika mabe en tout cas bakongomani bino moko bozomona exprimer lokola mama na biso ya changu ya quartier 3 boye bokozala na idée na ye yeba kulune kozala te crime kozala te tala mama jeune mama andimi ko céder mwana na ye na maître mbia pe irachi bakonzi bayeba na kozwa ye ba mama bolanda exemple ya mama oyo mama malamu nde yeyo pe mama oyo okokoma nkoko okokoma mpaka okosimba nzete 3e génération eza pona yo pona éducation opesa mwana l'État bomaka te l'État za pona ko éduquer mutu azonga tokozwaye non tokozongisa ye mutu na minito azokende district mutu ka ezoya ezozwaye ake district en tout cas félicitations. Voilà. Pendant les lots, Tosuki Awa, la Tonga Lelo, merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Mais on ne peut jamais conclure cette émission sans pour autant que Sabino, pour la fondation Radio Le Collège, soutient aux veuves, aux orphelins, n'a pas personne démunies, des personnes malades. Il y a qu'à côté de la plateforme Oyo. Contribution à yo, il y a $1 et Kosunga Batu. Imaginez-vous, ceux qui ont 1000 personnes seulement, 1000 membres, $1 à chacun. Si on a seulement $1000 par mois. Toko futi la orphelin moko classe toko pesa veuve moko mbongo atekata nguba toko lesa mutu moko songolo toko mitata mutu moko na hôpital toko kota mwana moko to mama moko scanner wasa longo besoin toko somba kisi et kosunga malgré son insuffisant mais 1000 wana toko quitter merci na mali ko ba s'adhérer toko mata 100 mais tout ça plus de 50 mais yaya tout ça a besoin seulement et belete ceux qui ata $1000 okanga chaque mois na o mke toko bakisa toko sunga batu yaya tiens nzamba les preuves batu oyo bayebi secret ya kopesa bayebi o na toloba soki opesa ka mingi nzambe akobakisebeli ya kutu na bakadi mpemba batu ya mondo aba yeba secret ya kopesa okomana mutu moko be akabaka trop ayebi secret ya kopesa po azwa ebele biso ba chrétien po na nini zaka po na kopesa dono nzambe tsaina preuve okomona soki shege moko asambeli po na yo mwana moko orphelin nga ko ma shegi nga ko ma kuna mi o sauver na minerval o sauver na lipapa est-ce que ce ko asambeli nzamba akoyoka yote akoyoka voilà appelez-nous pour na okota na groupe ya soutien ya ba veuve na ba orphelin ba personne démunie to soki awa pona tongo lelo tokutani na après-midi na deuxième session na biso soki otala biso ozana le soleil ko pesa benga biso opesa le soleil yo soki obengi biso ozwi biso te komi tungusama te tikela biso audio na yo tokobeta lisolo kaka ndengo linto beta lisolo oyo soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso fonctionnaka ndengo wana. Grand merci à la grande équipe de la radio Loco Télévision, merci à Claudine Larize Pelende, merci à Winnie Larize Pelende, merci à Joseph Larize Pelende, Miguel Larize Pelende, merci à Chris Larize Pelende, merci à Mama Rina Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, sans courbure ni virage, coordonnatrice, il y a chaîne Oyo. Allez, on se retrouve tout à l'heure là à 14h. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Hein. Chap chap et tchara.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo